Effectivement, Nazala ITP, les 9 qui anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Charles Lo. Tiffany Joa Mayomela. Na suko yo kandengo kopema. Geste maman liva sali, eza geste d'amour, eza malam. Na éviter si manango soki eza geste politique ya campagne. Frère Matou, azali témoin au killer. Ya liwa, ya basi na ye. Ye mutu akoki ko. Ya moins so akufi siko. Oui, ya on a ya basi na ye. Tango kota Papa Matou Samuel okoloba na ye abala to abala lisusu te. Ali aka mikolo. Mais avant to kota janvier, pour récupérer la situation. Dans le pasteur Baraka Mogisho azaki na prison, totuna ki ya vie na yo, o elobama ki lelo abimi na prison, réaction na yo ekoza nini par là, azana Kinshasa. Tango ndeko azongi na sepelaki. Mais mateya moko na yo kaki atei et c'est plus ça ingate. Fona za la claire. Ne lamba nini photo ya ndeko Félix moto penza. Mais à part ça d'abord na mona bazocha photo ya ndeko Joseph. Na ite soki na ville soki wapi moto pe. Bachepe brr moto. Kuna pe bache brr moto. Alors moi si na mobile na ye babando tumba ba. Pona nini bobangi za sustain na peuple congolais. Soko tumbi effigie à chef de l'État ngolo ba ke bo tumbi ye moko. Pamba tezo représenter ye elingi koloba nini Papa Charles Lo na biloko tozo kende wapi na Congo. Tu sais que binoke ezali bo konzi à risque. Fallait pas. Lona ezana motuna moko nazana kotuna nani ozala président de la République na 2020. Joseph Kabila a quitté le pouvoir et ça volonté na été. Let's go. Dajana et les quatre très vivants disaient Amen. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Je m'en vais dire bonjour, bonsoir, shalom chez vous. Peuple de Dieu, très chers fidèles internautes, vous tous qui êtes branchés, placés, collés sur nazarayan.tv.com. En Jésus-Christ, nous sommes de vainqueurs, plus que vainqueurs, bien sûr. La princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, qui présente cette émission Table Sainte. Une émission qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets très importants. Aujourd'hui, je suis comblée de joie, très joyeuse, parce que sur ce plateau, je suis avec cet homme de Dieu, moi, Calin, et Papa Charles Lo. Papa Charles Lo, c'est bel et bien lui, mon invité du jour. Webika dit à maman Tiffany Papa Charles Lo ndenge zalaka. Aujourd'hui, Dio nezo banana et lambati na maloba. Dans la couleur quoi. Mais retournons à la régie, le temps que Papa Charles a otoko peka siko a pensana moi motoki a beta moi suki na ekota lisusu. Eh to zonga. Régie à vous. Mubaya mungu iko wapi mabe ya nzambe za wapi tuko banduku tuko ensemble batoto ya France mapendo yangu uko na augmenté mungu iko bien batoto ya Belgique, Canada, State, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Afrique du Sud. Bientôt nous serons ensemble. Pourquoi pas celle qu'on appelle Papa Guy Labala et la maman des garçons Lauriane Labala, ainsi que ma petite sœur de tous les temps, Marlène Mbrouillé.
Yaya t'aime beaucoup. Et aussi aux États-Unis, maman Biti Kokelea, et ma soeur chérie, Nekab depuis les États-Unis, et maman Foura, na bande konyon, surtout bazakuna les États-Unis, na sana, batoto yote tuko ensemble. Je disais que je suis avec papa Charles Lo Nana Moussibou. Je m'en vais déjà dire shalom papa Charles. Shalom Ndekonanga Tiffany. Jambo. Jambo ma sœur. Faut où tu vas côté kuna na fundo déjà. Papa Charles Lo jambo sana. Oui, jambo ma sœur Tiffany. Uko bien? Très très bien. Habari ya Est. Compliqué la situation. Papa Charles Lo toza ko annoncer que azalaki na Kinshasa te 6 ans ya les Nazaréens. Papa Charles Osali combien? Les Nazaréens toi ko 6 ans na mois d'octobre. Ah bon? Ouais, yo sali combien? Belé ba félicitations hein. Merci beaucoup. Belé ba félicitations. Biso tozali ba conseiller spirituel ya les Nazaréens. Amen amen. Oyebi ndenga botan. OK. En tout cas, belé ba félicitations. Nakobakisaka ilombe ya vengeance. Amen. Accompagner cette grande chaîne. Amen amen. Soutenir yango ezala toujours mon aîné. Et kende liboso ozali une jeune dame. Amen amen. Bongo, une jeune dame. Na elobelia bien. On se révolté na âge sengeli, ba âge bisope to se révolta. Amen amen. Tant on loba ko se révolté na ndenge ya bien. Gloire à l'agneau. Que monsieur ko 9 mois. Moi na bimi automatiquement au lingate. Alors ça ba âge moko ya bien ya ko créer ba entreprise pour que peut évoluer. Beaucoup de félicitations. Merci. Et ba merci na bande konyoso balandaka les Nazaréens pe bazali fidèle. OK. Et bon Dieu azoloko. Déjà bambote na bande konyoso ba kolanda yo, ça fait un temps za quitté. Non, ebele ya bambote effectivement nazala ité pe le 9 ezalaki anniversaire nanga. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Charles Lo. Joyeux anniversaire. Vraiment banda kubo peteli nzambe maboko pour Axel Papa Charles Lo une année de plus. Salinga kitoko. Gloire à Jésus. Nikolo nazolo baka nzambe aza kitoko. Amen. Mabe nzambe zati. Fani mabe nzambe za te peza wapi. Siko mikolo tina te yaki mokolo a prier za samedi. Mais yo poza mwana novembre. Nga le 13 novembre. Naza mokolo. Voilà. Naza mokolo na ya avant. Yo le 13. Nga le 9. Bana novembre. Voilà. Bana batambongo hein. Faut te bana novembre nyonso ke ba joyeux anniversaire na bango voilà. Parce que eza kitoko koya na mois ya novembre. Il faut total sa mokili ke biso bana novembre toza ba champion. Voilà. Novembre décembre za mois oyo batu nyonso tout bazo se préparer ba kota na nemususu. Avant mois ya suka to kota na mbula mosusu. Donc to pasoli nzela to kota na mbula mosusu eza eloko moko ya kitoko mingi. Vraiment nzambe ya novembre. Azwa ebele ya baloko mo je crois que les 13 nga pe na sina souhaité déjà. Moyembi te papa chapo poza moyembi yemba banzembo lokola vagance lokola natanga suka ekozala tangeni lumbe voilà. Siko omoni joyeux anniversaire. Za banzemba yemba minga na salon nzemba. Tindelango na watu. Bandeko bayoki oyebi tengo oyembi salinga très bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Très bien pour omoni ezali ko reconnaître tozali. Amen amen. Pesa nzambe sika na ye. Alors c'est pourquoi samedi wana tokumisaki nzambe na teka bana nzambe za kitoko. Matifani zwa mayo mela. Na suko yoka ndenge okopema. Ezo kitsape ya motema. Mayo za kitoko po mutu akela ye. Kitoko. Donc mikolo na yebisa batka. So mutu papa chana sepelaka na yo. Merci. Po nzambe aza kitoko. Olobaka bien. Merci. Po nzambe aza. Nyonso nzambe asali za kitoko. Mais bazwa ko bebisaka. Mais Papa Charles, c'est comme si on changeait accoutrement. Hein? Papa Charles va relax, Papa Charles va basket nassé, moi perpètement propre nassé, polo, Papa Charles, mais tout le monde niveau Papa Charles comme une veste, beaucoup na gouvernement té. Ah, té. Biso de zabana nzam. Maman na. Donc biso bana nzam to lataka normal. To lataka normal, to compliquer katé, to laksaka pété.
tolataka normal ndenge nzambe alatisa banzete ndenge alatisa banyama na zamba biso tolataka normal, donc ça n'a pas de complications tout. Ok. So nazali na quartier latin peut-être nakokomante ebele Pour la bilo olatia. Po yeba bata quartier latin bawenge bamone bato ba moko Papa chef loba landanga moko omonte eza na bato na mokili azwaka sapato nzambe na ye so bando vanter sapato son Dieu biso te, so bando vanter lamba son Dieu biso te. Te ma bible c'est ce pays sur la attaquer lamba sans couture et ça ba vantaki pas ko vanter lamba yo za mwana nzambe oyebiti obandi ko kumisa lamba nesika ko kumisa créateur oya keli ope ya keli nzete to nyama o bazo salele lamba omoni mwa bokeseni wana. Mais nde na hôtel na mona ko za Zara nde na monela ko za Zara te. Merci bandeko ba Hollande ba koyeba na mona pende oza mobimba Zara. Papa Charles Lo actualité za makasi. Oui. Betela biso nano po bato ebele ntango bon toya wana kuna nanti toke nono makambo nzambe parce que oza pasteur obligé. Frère Matou Samuel auti okufela mama Kapi bakundi epe déjà baenterré makambo pe sidi, mais je pense que oza moto okotaka internet oyebi comment bato ba kritikaki yango bato bakumisaki yango bato balelaki na Papa Matou tolingi tozwana na vie na yo par rapport ya ba réaction ya bandeko ebele na tango ndeko akufeli mwasi mbala mibale Amisa tote ata 4 je pense ça. Maman Tiffany ya liboso liwa basepelaka nango te. Amen amen. Donc tokabola ki pasi biso nyonso na famille ya Sœur Kapi pe na ndeko Matou parce que moto asi akufi ya liboso yango wana ya mibale eloko nyonso ekomaka habitude ekomaka mwa mabe fechisite mituna yango moni na coutume balobi boy so mwana liboso akufi babeta baloba makambo te bakeko so ko mwana mibale afo bayeba problème nini. Donc 1 2 3 ekosisite mituna ba question et pas ya bato wana na se na moi boka mwate surtout na monde internet. Pardon Papa Charles micro. Na monde internet lelo boka mwate ke bato ba loba bato ba créer bato ba inventer ya modèle na modèle. Mais loko motuya oyo nga na koki koloba Frère Matou azali témoin oculaire ya liwa ya basi na ye ye moto akoki ko ya mwasi akufi siko. Oui ya mona lobi ya basi na ye te basi tazaka mwasi moko akufa bato baza ko susciter beaucoup de problèmes parce que comme je crois so na bo santé comme misato yango lobi ke bato bazo commenter d'une manière d'une autre donc na lobi aza témoin ya ba liwa wana nyonso pe ya ndeko ya uti koke. C'est-à-dire que na ezane lo mona ko loba Mama Tiffany soki mobali surtout biso bato dans le Seigneur obali mwasi quel que soit bondoki ya famille ya mwasi s'il vous plaît Papa micro mwasi akomi na protection na yo yupe mwasi dans le Seigneur mobali oya bali yo akomi pe na protection na yo, ce qui fait que ezana basi mosusu balimba bomaye pa na bango bazokoka ko bomaye te parce que protection ya nzambe ya mobali na ye zo permettre basimba yete okomona peut-être ba créer ka ba désordre po ba bimse na ndako libala po ba kende ko zoye. Mais comme on appelle nanda kwa libala to condamner motote ba topé ba kozana ba raison ko poser beaucoup de questions ba opé ba linga mama Kapi ba biso nde to lobia to linga liwate ba question ko zalebele pona nini kuna boy pona nini mais muta condamner muta ozalate parce que nzambe ye moko oya yebi makambo na kati na mozindo oya pesa ki tumbu na likamdenge ezali je pense à la justice pour makambo. Papa Charles lo ebele ba sakoli ba pasteur ba prophète ba bimi na liwa mama Kapi koloba yo tant que moto yo kolopa lobelaka esprit tout puissant saint du Congo atali so telo te na simaluana même avant ou après. Je pense d'abord na bandi na ba prophète wana oyo ba prophétiser nyonso ba ko prophétiser ya motu ya kaso ba linga ki bas mbele ba sexy na mokuse ba linga ipe yete wana pona ba prophète oyo ba lobi nyonso ba koloba nga ya batu je suis clair na avant na après en tout cas na mona ke lokote na mona ke lokote pour nani po na joie qui tenter na se concentrer na prier pour
na yeba mama kapi akufi ponani ata na yebi akufi ponani basi bakunda et quoi porter et le komokote ponani lisusu parce que même na matanga na zala ite partager qui passe bisonyo se me permettre que te na zala parce que tombai que tant na ba voyage na zonga ka boye oyebi ka bataka ba voyage ndenge zalaka mama botingai tombe que nzoto eningisa kiye tant ba mimie na centre butu wana moyibi akoti ayibi biloko ya mère nyonso do mère atikala ikana bilamba oyo akenai nango na hôpital do epase kana ba moment oyo mwasi ndeko matu akufaki nde permetaki na koma konate voilà. Mais ce qui ferait matoire au stade là, papa Charles, conseil nini au PC parce que tout le monde est jusque là aux ans neutres. Conseil na kopesa ndeko matu azali adulte. Deuxièmement, imagine na sena moi ba yebelie serviteur de Dieu. En dehors ya nzambe malam molimo mosan asambela banzambe mososote. Asambela le Saint Dieu oya batelaka. Troisièmement, azwa batane ya prière pona koyeba pona nini baliwa eza kokende ezali kolandana mane moke tovandi mwasi na ne moke mwasi azwa batane ya prière yeba pe arrêter hémorragie wana soki pe kosunga kake biso basali ya nzambe ka ezali mama zobela mwana zobela ba consultaka pe biso to salaka pe ba prière ata toyebani te ekosunga ke tobundelaka moto ntango aza na bomoi ke maine fois tolelaka esala bien te lelo papa Charles basene nzambe bakoloba ntango kota papa matu Samuel okoloba naye abala to abala lisusu te parce que kobala ekomi kobangisa atikala ni bonga fanda na ye ko créer problème te to abala lisusu ekobangisa te nzoto ya ndeko matu esalaka et fonctionnaka. Alors il est difficile ngana empêcher ye. Te Dieu makambo okuta na ona ndako mabala. C'est ce que nazokende. Nzoto na ye esalaka. Et loko eza malamu na vie n'est pas kokima ennemi. Et loko eza malamu ko affronter eloko oyo ezali kolongola ye basi na ndako. Ko affronter mo pepe wana ko affronter loko wana. Parce que ato lobby au balité. Et pour ça j'ai tentation il y a cause wa makang. Bon, makang on a le souhait kofi. Et c'est ça le problème. A attaquer loko wana ou izo salake a tomber na basi moko ou quelques jours après ba kokende. A attaquer ka loko. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katika saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tche la bino moi mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de niveau qui ça même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Mais totali nangambo basal na nzambe bo critiquer mingi bolobi mingi bo sabe monsieur Belenga na utakolo bani bandeli. Mais totali nangambo mususu ex première dame maman Live Lembe akinde ko talaye vraiment aleli na kolela. Bokeseni mitema ya basena nzambe na bokeseni motema ya motoyo. Parfois au bat balobaki bango ba yebi nzambe malamu te bino nde boye ba nzambe malamu bolingo toke kutango na ngambo wana mais koto na ngambo mususu donc maman Live Lemba bangi na ye kindo kia papa Matou Samuel te mais ba pasteur ba bangi on ba olobela ko na musika na banzi ma sœur bolingo na motema moto nzamba cha yango dès akeli moto oyoki Dieu est amour tango akeli moto. C'est ça même notre rythme ya vengeance. Bisoto kimaka kisi ya moto te kindoki ya moto te tokenda. Geste maman Live asali eza geste d'amour eza malam. Na ebite sima nango soki eza geste politique ya campagne. Monsieur eza ya campagne te eza geste moko eza malam. C'est-à-dire c'est ça église ya Congo eza ko pola. Parce qu'une église ya Congo bazali ko détruire élévation ya bato. Baza ko détruire moto azali ko ya malam. Ce qui est important, c'est que mon toit les kama, qu'on pousse en anan, qu'on consoler. Tant que zone wana ya les kama, les qui moi qui me bandi ko zone. De bolande les montou wana bobandi ko pese ba conseil pour azwanzela. Ezala kande ko matu, azana makamba ko bombana e bo magabasi. Ezala zana ngote. Problème à liboso azu les kama. Na ko les kama, il faut bo approcher ye, bo consoler ye, pour tous a besoin de souci ya kufa na souci. Après ya mis ça tout. Amour wana ya kotal seke ndeko bo pona nini kaka wa pona nini toko kende boité toko sala boité. Je pense que le grand souci na nzelo ya Yesu eza ko ramener moto ata aza perdi ndenge nini ayeba na kozonga na nzela so bo gagner moto na lolenge wana moto azui délivrance déplacer ki balobi lola et sepela ya monati kam sujet onangina tuna po ani ba chrétien bobusa na makambo facilement to pe basena nzambe bobusa na makambo facilement ta ko bolingo zala pe moi difficile na mitema bas chrétien ndenge Yesu masi alingela ke zalela rezala moi pasi tango frère Matou Samuel imba ngai na mati nangomba banzembo kala wana bato babongola mitema bato basopa mitema kolela na l'église ata oyo ebimaki awa oyo ya nzema ona yemba ngo mingi so itoza na prière nazali lokola ebwelo yango lela mukolo ba maman Live ya kota voilà nani yako pesa ngai maye ata nzembo wana ezali kitoko so non sala bat babuse na ba soki en tout cas mama Tiffany na koyebisa ka eloko moko na mokili biso tozali kuna kokamwa yango te ezala yo ezala nga ezala ye. Nous avons un tas des ennemis oyo ki atosali eloko te afingi a créé yo problème. Non peut un exemple où ça l'émission na ndeko moko ya ndeko eki ndeko moko na internet il paraît kaza pe mo Christ akomi ko tungana sambila ka Yesu Christ abandika kofinga siko lo wana ilegela kanga Yesu Christ oyo bosa bolobaka komona c'est quel Jésus Christ abandi kofinga kana sem na pete boloko na za mwana vengeance venger bon na yebit e bon wana kozanga venger ki pe epée natinda eka epée albi epée kende zala na ye ali aka mikolo na avant to kota janvier o récupérer situation donc wana nazana ko akufa epée abeta ye
Charles, pardon, wana eza attitude dans mon sein nzambe te et seigneur surtout pardonnaka. Mais papa Charles na mikolele kaki le pasteur Baraka Mogisho azaki na prison, totuna ki ya vie na yo, o loba maki lelo abimi na prison, réaction na yo ekoza nini par là azana Kinshasa. Merci. Nazo banda répondre place le wana attitude ya mosali ya nzambe te. Donc tango Pierre a lobi na Ananias akufa likola mabe na ye, Pierre azali mosali ya nzambe te. Tango Paul a maudire magicien wana mise kofi 3 jours azalaki mosali ya nzambe te. Tango Yesu Christ akausi nzete azalaki mosali ya nzambe te. Merci na ke ya mibale. Mama Tiffany, papa Charles Lelo ne peut que se réjouir na komona moto azana pasi azwa kimia azwa esen. Ata moto mabe. En tout cas, on a posé à mananga. Parce que lelo nazana obundela mboka o dans le Seigneur. Supposons que lobby na sali lit na comme président sauveur ya mboka o. Si lelo le kagoka ya mto. Oh, mais nazana ko kende na créer parti ba sauveur. Oyebite. Si bozana parti ya wate ko big sabino. Parti ni. Bozana parti ko big sabino. Ba parti tu bozana ngwa wa bat nyoso na bazubo konzi. Bobiki. Naso na parti na vision to bunda bitumba to biksa bato mabe. Donc ndeko Mogisho abimi malamu azana bana bazana besoin na ye, azana mwasi azana besoin na ye. Donc nakosepela teke ndeko azana boloko papa panga na sepela non esengo nanga ezali azonga asala mosala na ye, sauf que tango ndeko azongi na sepelaki mais mateya moko na yoka ke atei eseplisa inga te fona za la clair na mona jona ndeko na biso Alvin na église pokuna mkomso na mona na ndeko sai na moni na ndeko na biso Alvin ndeko Alvin a posé ba question na yoka zo benga Roger Mpuku na mateya na yebite za Roger Baka Roger Tel noki Roger Mpuku pretana yoko landa donc babando boakela un autre pasteur bato pe bala internet batindelinga tala bino ba pasteur esala nga mabe. Donc lelo bato to teya bisomo bato panza bango. Donc ba pasteur batika mutna mutaza na bandimi na ibatike lokwana batika bandimi e makambo zo loba bandimi ba obeta maboko batika bandimi bazala bazonga bandimi ya molimo santo bazonga bandimi ya Yesu Kristo bandimi yanga ni nzambe poto mema bango na kobika. En tout cas na sepeli na kobimane na boloko eloko ebetsa nga mwa libakoka yango. Merci beaucoup papa Charles Lelo. To comme vraiment na sujet au Italie mboka pambate bato beli baibete olobelaka penza ma kambo Italie mboka to ngito na nana image o ndenge batumbi effigie ya chef de l'État le président Fachi batumbi yango vraiment batumbi yango mais batongo basimba drapeau ya na peso talaki na mona ki batindeli ngai na mona batindeli ngai pe na tanga ki na Twitter ba réaction ya ba ndeko Kabundi bandeko Kabeya Kabuya je crois Kabuya bandeko Kabundi koto alobi oyo alobi tina moni ba jeune moko je crois kota Kolwezi ndiko ta ne lamba nini photo ndeko Félix moto penza. Mais à part ça d'abord na mona bazocha photo ya ndeko Joseph na ite soki na ville soki wapi moto pe bache pe brr moto kuna pe bache brr moto. Alors moi sina mobile na ye babando tumba ba pour na nini bobangize soutenir peuple congolais tina niveau oyo wana chef de l'État actuel oyo azali na likolo na sommet ya mboka parce que soko tumbi effigie à chef de l'État ngolo ba ke bo tumbi ye moko pamba tezo représenter ye elingi koloba nini papa Charles Lelo na biloko tozo kende wapi na Congo. Ma sœur ezali mauvais signe mikolo na ezana motuna moko na zana kotuna nani azala président de la République na 2020. OK question nanga nani azala président de la République na 2020 obiso 23 c'est OK 2021 19 20 21 5 ans après na micro na le banani azala président de la République na 2020 na 2020 motuna nanga na zana kotuna yango wana question prophétique. Ma sœur Tiffany gagner vie na yo na voie normale
tanga kelasi na yo silisa betude na yo na voie normale même ba professeur d'école wana bakotosa yo baobanga yo mwana wana chaque fois corruption bando ya bando pesa te c'est un bon bako féliciter yo sima to sala malamu lelo bako féliciter biso sima même Christ tango azoteya baye ko ndima nzambe na yesima lelo azana combien de gens bandimeli combien de disciples mais tango azala vivant azana nombre ya bato yote baolande lelo lokola lelo. Alors ma sœur Tiffany eza ba mauvais signe ezali ba signe oyo tala yangoyo papa aye ko bala mwasi wana azana bana abotana mbali mosusu papa pe aye ko bala mama abali pe papa pe azali na bana na ye sikoyo papa na mama babalani bana kotoyo soki bamoni papa babeti ye bana papa pe soki bamoni mama babeti ye wana nini ba okay wa divorce tebisaki bino ke ezali bokonzi ya risque. Fallait pas accepter n'importe quoi, fallait pas kondima n'importe quoi. Ezali bokonzi moko eza na risque. Oui, eza bokonzi moko eza na risque, eza na motu ya motu, eza na motambo singe kangi yango. Papa Chololo tikato tuna motuna tango kolobake bana ya koto babeti papa, bana ya koto babeti mama. Motuna ezali bolinga papa na mama etambola na oka bongo. Non papa chez moi non ba bolingo tezaki ba mesala ba obitumba so ba bundi nde bolingo mati. Mpo mate ezobi ke risque mais eto mo la risque te pesa mbali boso te libala ya cash na FCC et ça la moi problème et ça la makana oka bomba bongisa kala bango ba continuer bolingo la bango e mataka lisusu nazo psoke eza ko panza na kalate. Wandi lobi mais kasi asina loba kakawa eze sika mosusu na loba ke pana yo ezo panza na kalate pour na nini expliquer peuple congolais balanda. C'est-à-dire que Joseph Kabila a quitté le pouvoir et ça est volonté na été. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel.
C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, que vous acceptez Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi toko tsa ba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news donc les Nazaréens news nde ya bino les Nazaréens news les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens news ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens news parce que les Nazaréens qui chassent a un petit souci un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission au Tali attaque au Tali donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc so komoni titrage na sewana omona lien alors cliquez lien wana et komema directement na les Nazaréens news donc cliquez kaka donc au tali attaque omona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana komona lien final lien wana et komema yo na les Nazaréens news. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner ebele ciao. Let's go. Merci Jésus.